koreba ete soki okoki dépenser $300, 400 euros na mbongo kaka mpona kolata, ekoki nango mpo oyeba ete mama na yo, papa na yo, bandeko na yo to yo mo okoki no mpe kozwa ja courage ya koyeba ete $400, ça peut déjà te faire à peu près 20 sacs ya ciment. Parce que ce qui sac moko eza déjà na presque na $15, 15 fois 20 c'est $300 déjà aux gens consommer déjà. Okoki ja kosomba ciment o etali ete lobi bompaka na ekoki ata mwa kikuku na yo déjà oza kotongaka déjà 20 sacs ya ciment ekoki kotindika yo mosika na misala na yo ya construction. Kasi soki yo mwana diaspora ozali koboma tana yo na biloko ya bakitendi, sasa ipi jamais okotika na pe komona mwa mbongo ya réserve po kanisa pe mboka na yo bisika no ozali kokende betelemi na yo. Parce ato sili komona ete Naomi bisika kendaki na bamobabite na bamboka wana suka azongela kaka mbeto ya bomwana. Sans jardin, sans lupango, sans ndaku, sans ferme, parce que biloko na nyonso atekaki. Oui, tozali, oui, bozali, oui, azali o ateka lupangu na ye même po aya na poto, po na bane baya na poto. Mais na data lelo aza incapable ya kozongisa biloko wana. Mais tozali ko ya nanto toucher côté ya solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pona yo mwana diaspora okwa kozo solution na bapasi ozali na yango. Na makama soni ozali ko yela yo, oyaki na poto ozaki lokumu kasi na data lelo lokumu no nyonso siliko sila. Na quartier ba yebeke tanga yaka na nini? Kaka mutuka te, tanga yaka na nini? Kaka bilamba te, tanga yaka na nini? Alala kana ba flat kuna te. Makambo e mwana diaspora zibula meso nde biloko yango tokolobela. Tant tozali kozwa sous deuxième réponse na biso oyo na retour na biso nde tokoyeba comment tokolobela deuxième makambo etali mituka oyo ezali kopesa maladi ya munene kati na vie ya mwana ya diaspora. Bande konanga tokele suko yoka nzembo na biso oyo nde tokozonga sona emission na biso oyo. Haleluya. Joaquim Zambona katna émission oya la vérité deko na ngai awa tozali ka kolobela koma bana ya Israël bango pe bazali na diaspora bakomai ko regretter mboka na bango batikaki yo po tikaki mboka ya Congo, yo po tikaki mboka ya Angola, yo po tikaki mboka ya Gabon, yo po tikaki mboka ya bisika nyonso kovanda ka lelo yo oko se retrouver na diaspora lobi okoma Naomi okozongela Betelemi ya Yuda okozongela mbeta bumwana to okozongela bisika yo moko question munene yo diaspora soko zakana na mutute mboka mopaya ezali mboka na yo te mboka mopaya tala Naomi yeyo akomaki ministre na mboka kendaki Daniel ministre na mboka kendaki bato ndenge na ne bakomaki bakonza mboka bakendaki kasi babosanaki mboka na bango ya Betelemi te babosanaki pe Jerusalem na bango te yoko mwana diaspora tsango na mutu yake kiaku kyanganya lisusu awa ngai l'impresario Joaquim Zambona tozali kokende siko na section ya mibale etali ba mituka tango toutaki na village na biso Butembo wana na village na biso Kibokolo wana na village na biso wana ya oyo ngana yo tosili koyeba toyeba ezalaki meme na velo te toyeba meme kotambola na makolo ba distance
awa toye na mboka mopaya toyoki ete na place wana soko leki bakoki kopesa yo ata Land Cruiser, Land Rover, Toyota Sequoia, Mercedes Benz na $80,000 yo yaka kaka zwa na yo kaka te, et puis banana ko kufutaka malembe basali yo calculatrice papa grrr par mois $1,500. Oh mama na bana yo soko tie 800 ngana tie 400. Est-ce que zo mote to kokana biso 8 to koka to kene ko négocier ba kisa mwa muke. Oh hiye ya ba kitiseli yo yango et comme soit 1,300 par mois et zo camion mais katango mega ba bino zo ya yo ya komi ya yo kene na ona ndako ozongi na yango na ndako par mois okomi bloqué na assurance na essence na bama camion so kota na mutuka ona presque c'est $2,000 boza ko bimisaka na par mois kaka mutu kaka tozali kolobela yo mwana ya diaspora osili ko yela mboka ya mokili oyo okoza capable ko dépensaka $1,000 $500 ya mutuka par mois. Mais tunana bandeko tosili ko yeba est-ce que na Africa place ezalite quelque part soko ko iko bomba ne fisque $2,000 $3,000 par mois ozupe mabele ozupe ferme soki okokata la capitale te. Est-ce que ce n'est pas possible que même na région okoki kozwa na village no place outa na région outa, est-ce que ce n'est pas possible obanda pena wana otata drapeau telemisi pata mwa 4,000 na yo opesi pe histoire opesi pe sangote ata na Kinshasa ata na Luanda na kokite me na village na ngai place na région na ngai bamabele avec $2,000 okoki na okozwa. Mais parce que olingi kolakisa na batu ete ngai na ye awa na mboka ya diaspora, parce que olingi kolakisa na bakamarade yo wana okei kosomba mutuka ya mbuma ya munene metika na ye biso ba conséquence oyo koyaka na koluka ba mituka ya ntalo buzoberi kaka buzoberi parce que mutuka oyo 5 pe ko kisilisa yango soki osilisite ba yeko botolo yango so ipe ba yeko botolo yango tala kaka kombe ko continue ko futa kanuka par mois okomi bloqué na ba nyongo ya somo ekoki même ko kimiso na mboko vandi ekoki même ko kimiso na ville vandi. Mais surtout grave encore ekokotisa na esclavagisme ya kosalaka misala place lokoki kopemela ozali kopema te neti ya mpunda okomi no pe capable ko condamner mundele ete bazosalisa biso misala pambe eke nazo souffrir eke chaque jour fona ke naka kosala nasalaki de 8h 15h nasala suti 22h nzoto epe fe pema me pema wapi na mboka na yo ozala bisika kokomela na mboka na yo ozala tana mwa kikuku na mboka na yo ozala tana mwa bikoke ezali te likolo ya mutuka mingi balema bele na mboka ya diaspora likolo ya mituka mingi bakomi maladi ba insomnie likolo ya mituka mingi bamabala na bango esili kokufa likolo ya mituka mingi bana ya diaspora vi na bango ekomi ya kobeba parce qu'il faut satisfaire manzanza wana parce que alukaki yango jour wana tana ke na dimanche place oparkaka eza nango kuna okoparke lisukula tokomi koparke juste na entrée à porte église po bayeba nani yango mutu aye na linzanza wana okomi zoba okomi vantard okomi mutu ankuki okomi mpe koluka koyeba pamba feti nango eza mikolo oyo nani azosalisa feti meme bato osili koyeba te bazali baennemi na yo bovandaka ensemble te me likolo ya parce ke yo ozwi mutuka ya sika tokokende kolakisa bango tokokende koprouve bango mingi mpe na mabala oyo tokoya kolobela yango koma bamituka eza kosala te mutuka oyo ya mwasi na ngai eleki oyo ya ngai nga mpe naje kozwila ye mosusu mutuka oyo ya mobali na ngai eleki na kitoko nga mpe naje kokota kredi ya mosusu kredi ya bamituka oyo ndeko na ngai yo mwana ya diaspora osili kokota na bakredi oyo yo mwana ya badiaspora osili kokota na badepense ya pamba oyo eske ta ekoki te mpo bana koraisonne mpo na ndako na yo na Congo mpo na ndako na yo na Angola mpo na ndako na Gabon mpo na ndako na Zambie mpo na ndako na Brazzaville mpo na ndako na Zambie mpo na ndako na Butembo mpo na ndako na bisika nyonso okoki kozalela moyen ekozala te même si makanisi yango eyeli yo mais ozali déjà bloqué avec $2,000 par mois likambo tozali kozolobela ya mituka ezali souline yango na agenda yo na yo ya mwana diaspora ete koblamele pays te koblamele pe bakonzi ya mboka te koblamele pe mboka ya diaspora bisika ovandi te kasi mayele na yo ezali kosala lisusu te bana Israel awa na mokili ya Babylone na rivière wana balelaki bagangaki tozali na mboka mopaya tokonzami oyo mwana ya diaspora
place pe ozali okonzami likolo ya niongo wana okotaki oza incapable ya kobima mbo oni ozali kosala eza nonga ya mutuka question ezali eske tokokontinue na banzela oyo eske solution ezali awa toyeba na bo bampota na biso ya diaspora toyeba na bo bampasi na biso ya diaspora nsima nde bongo tokoyeba koma tokokontinue tokende kozwa susu repo na biso ntango tokozonga nde tokolobela ndenge nini bandako ya mpoto mpe ekosi biso na kokonzama na koluka kozala na ndako monene ya 10 chambre bozala minoka bino mibale na koluka kozwa ndako mpo nalakisa bango ete ngai nakomi bisika wana na diaspora tala kutu oyo ya ngai po ete okoka lelo kozala na mpasi oyo ezali tokomi Naomi zongela Bethlehemi nsoni esali yo zongela village na Butembo nsoni esali yo zongela village na Kibokolo nsoni esali yo zongela village na Mbanza Ngungu nsoni esali yo tika tokena kozwa susu repona biso tokene koyeba koma bana Israel bazalaki kolela bango mpe ntango bakonzamaki na mboka ya diaspora nsima nde tokokonzama kametali bandako haleluya frère na bino ndeko na bino l'impresario Joachim Zambona. Koma uliko sepela na mutuka ya kitoko na tango za mboka mopaya bandeko na ngai. Koma ngene kolobet na zana Mercedes ya $15,000 par mois. Koma ngene kosepela ete tala ndako na zali nango ya munene nafuta na $5,000 par mois na tango ndako ne kotikala jamais kozala ya yo. Koma yo mwana diaspora okende kokonzama okende kofutulaka ndako ya talu oyo nokota na kredi ya ndako ntalu na tango yebete okomisa mpaka na tango yebete basaki na sima ezali frene ndeko na ngai bana Israel balobi koma tokosepela na mboka mopaya koma tokoyemba mpe nzembo ya sika na tango tozali ya kokonzama na mboka mopaya nzembo nde place ezali kolobela awa koma olingi ngai nako akosepela na tango nazali na mboka mopaya koma mutu okoki kosepela na ntango ozali na mboka mopaya ete nasombi mutuka ya munene nazochargeaka ngai mbongo ebele par mois et puis tu es aussi content, ce n'est pas possible.